précurseur Benzambe ya développeur awa na kati ya République démocratique du Congo. Yeyo, les boss Jafar Amani, oyo masolo ya prise en charge epa na ye ezalaka bongo assuré bino moko boyebi akendaki kotika échantillon ya bato oyo baganyaki bongo développeur kaka ndenge bozali komona bamasi pepo biso yeyo tokende na kati ya Boeing 787 direction Chicago. Ti awa na Chicago na kati ya États-Unis d'Amérique bakosa bino te ba résultats ezali déjà disponible na basiber café Jafar nyonso bokende kotala po soki oganye prise en charge ezali assuré kaka nde bomoni bakosimba oyo na loboko ti na États-Unis d'Amérique ozwi musala mpe osepeli yo communication. Bote mingi na bandeko na biso ya Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Ngai oyo nauti États-Unis nauti kotika bandeko oyo babetaki DV oyo basalaki biso confiance yango nauti kotika bango grâce ya prise en charge yango nga moko M. Jafar nazwaki bango kobanda partir ya Kinshasa na accompagner bango ti na kati ya États-Unis et puis kuna na États-Unis nazweli bango bandako et puis nalukeli bango misala na minute oyo babandi déjà kosala na moment oyo nazoloba ba résultat esi ebimi déjà ba résultat esi ebimi yango tozosenga na bino oyo nano boye ko vérifier te boya na ba cyber na biso na ba cyber Jafar nyonso surtout oyo eza na kati ya Kinshasa na Brazzaville oye na papier na yo oyo topesaki yo babengi accusé de réception pour to vérifier ba résultat na yo bino ba oyo bo gagner DV na année oyo bo sala très attention bo keba na ba escroc bazali oyo bazo bebisa ba dossier ya bato bo keba na ba flatteur et na kati ya cyber café Jafar to salaka couplage te biso soki moto beti célibataire donc garder dossier na obongo pe to traiter yango kaka ndenge obetaki pour que ozwa visa na yo enfin que dossier na yo ebeba te yango na cyber café Jafar to organiser ba réunion pour na ba gagnant nyonso surtout ya Kinshasa bokoki koya na ba réunion na biso to organiser tous les jours de lundi à dimanche à partir ya 10h boye na cyber café Jafar oyo ya bon marché na bureau na biso tozawana pona ko sunga bino ba oyo bobetaki DV pour que to traiter ba dossier na bino afin que bozwa pe ba visa ndenge bato mosusu bazwi pe to ko tika bino na États-Unis to na bino elongo et en plus mbula oyo pona bino ba gagnant to saleli bino centre de formation ya anglais enfin à préparer bino tant bo gagner na DV boye ba langue et tant bo comme aux États-Unis bozala na problème te to ki message moko oyo eza ko tambola ke ba résultat ya RDC ezali ya kobunga ezali message moko ya lokuta na RDC ba gagnant bazali oyo ezali kaka message oyo bato basali pona ko bebisa moral ya bato eza na source ata moko te donc eza message ya lokuta bolanda yango te nani yango alobaki ke RDC babeti na yana masolo développeur lukuta makasi tala bato bauti koganye lobilobi awa na développeur na basiber café Jafar ndenge nini bakomi gentil joyeux content oyo nyonso elakisi ke na cyber café Jafar babetaka pe baganyaka développeur le boss Jafar Amani oyo azali bongo précurseur azali kobenga bino bokende kotala ba résultat na ba cyber café Jafar nyonso na masina na bon marché na kintambo pe na victoire pour ceux qui ont gagné prise en charge ezali assuré soki po lingo za information mususu okoki kaka kobenga na ba numéro oyo ezali bongo affiché okozala mobimba Jafar Amani soki yote population congolaise balingaki basuka wapi pona masolo ya développerie na prise en charge keyo oui